azali cuivre, azali diamant, azali or, azali minzoto ngenga. Et parti oyo to sikota la personnellement nga vraiment été ingai et lelo ba fille tokomi pressé et comme on a Getty avec okuta nana da Costa wana et a komi ko luka a sala neti atala da Costa azongeli balakisi image à réfléchir a kanisi denga zwaka da Costa nya unaye kaka sapatu moko da Costa zaka nango et lelo komona da Costa to lo ba beti c'est muta kufina mte ko sekaete ko négliger pente Kenny azaki Getty pardon azaki envieuse déjà banda ko envier gesho banda kala na dada au mona ke place nyonso do e banda ko coïncider place o dada azana débat na mobali ne batelemi na balabala ba osala ba jeune na bango ya bolingo Getty abanda ko lekaka na nzela na donc abanda ko envier déjà couple ya dada yango sikotanga Monique da Costa azana pasi ane lo côté a Monique te place eza place na ngai te ngafuna zalaka na place lokwa ya badada azaki déjà envier kabelo ya dada envier talo ya dada vous voilà da Costa bengana ki Getty te a bengani ete yemoka na ba décision na ina be comprendre lelo et memi place à memi abana ko envier gesho to kanisa ke tango azo envier gesho za chef d'entreprise njoka te chef azaki gesho azaki na epe mwana musala sikoyo tala place oyo oui ayebaka gérance te bakangi lelo moyibi tala place asuki siko mutu oyo négligaki yeyo lelo azana valeur ayeko remplacer place ya mutu oyo yo envier ko Getty pe courage wabi makasa za courageuse aza courageuse omoni sikoto na isa bino ke mama Belleville sala mabokete Belleville télévision et sala ka cinéma très bien so ezaki na ba film ya batu mususu kande ba omona ka Getty na era mona qui peut venir réaction ya Cardozo au mona ke batu apesi déjà batu intention moko boyeke ba yebanaki et lelo peto kota déjà na makambu ya lelo soki to bito lo ba relation ya distance pour mona Pamela tu sais tout ça non peut moi analyse au belango mon toi na poto bo mona na te mais il se sacrifie on s'est sacrifié atindolo mbongo atindole lamba ti bo mona na telo ko réunir bino na ye eza bolingo mais comment na Cardozo vini ando salele nyonso ebi ke prétendant moi si na ye et Cardozo aye ko bala chose grave a bali pe famille vini ya vini omoni lelo au mari a ko payer les pots cassés moko incroyable Omar a payé les pots cassés tant lelo tant aya ozonga normal a comme Luka Belleville c'est déjà tard. C'est déjà tard. Nzambe pe alinga ka bongote. Nzambe soka yebi ke mutu wana na obima tongo. Po vini abana ko bima tongo ke sa musala na se ya ba neige. Mbonga poto ya maneige ya neige ya pasi wana ko bima ka tongo abana ko ke sala ngo pona bolingo ya Cardozo. Voilà. JT ba expression na ye et tout le bel non pe non bi solo yango. Ok, maman Belleville vraiment tant na lobake a edika kamas en plus maman Belleville ba filmer na ye ezo pesa ba conseil d'abord na ba foyer ya batu mingi maman Belleville lelo o ba film azo koma eza ba vie réelle auto vivre na société to ça la analyse ndengo lobi to ça d'abord analyse ya batamayele. En tout cas, il y a un loba qui n'a débit. Maman Belleville comment na eba filmer. Ba filmer non ça comment ezaka likolo. Mais filmer o e patenga eza crime de la noblesse o. Likolo. Eza pas likolo, eza world dépend eza likolo. Moi si yaya zoka mbongo ya moi muke oyo bombaka. Moi na pena sima kuna tema bolingo. Et quoi ici amoni Omar a telemi Bogart. Atanga classe pour yebi ke apesaka Omar mbongo na ndenge ya mabete parce que soka zaki na ndenga mabe oui et robota oui parce que soka zaki na ndenga mabe Belleville atake biso to souffrir boy mbongo batali kele mangana ke pesa Omar Belleville banali kotala nyonso wana tete na pesa ye lobby on ne sait jamais peut-être ko koma mutu munene ba ona pesa ezamuke oya kosunga mama na ngeye leka kutuna o
azo se pulmoner pour na Cardozo alinga ki na ndenga solo Cardozo azaki pressé amoni ke kuna batindi yake mbongo to pe azui Omar aza patron teti kana sani na tingama awa nzambe pa la la raté vini ko ya na Congo nani Cardozo amona ki ake ko linga so na famille nzoka te nzamba zongi si kaka na famille wana lelo oyebi ka logique des choses penza boye Cardozo ko ça la crise eza ba ventir te eza ba ventir te et cause la fierté ya République démocratique du Congo pour que tombe la bendele ya nani ya ba congolais aza fierté na biso siko aza richesse na biso to pesa ye chance to fongolela ye ba porte yango na lobaki en tout cas film oti aussi la pas de distraction franchement pas de distraction toko kota te Bellevue a mérité ba respect belé quand on yaka a bambo à Bellevue oui ton débit toza bambo à Bellevue to défendre ba valeur o ezaka ta Bellevue to défendre ba valeur et o ezaka ta Bellevue eza facilité ça mega makam Bellevue o sala lelo Bellevue a moi mbalta a moi na mwasi na moi moi si exploit au Bellevue ça la lelo eza facilité alors biso Congo to linga ko encourager ka le mal makama malamu to encourager angote Bellevue azana soirée na pototi le 18 juin et le 8 juin pardon azana soirée kuna eza pona bana na biso ya ba orphelin ba orpheline siko bolingi asala lisusu nini bolingi asala lisusu nini azo se pulmoner eza pona bande kone eza pona famille na ye eza pona foyer na ye azo sunga bato ya bana bitike bana eloko te bongo siko mutu abongo o a raisonnable orphelin na orpheline ata boye na butu boye na mobo sale nini est-ce que nzambe wana o permettre te to soutenir ye union fait la force gouvernement et cha Bellevue maboko parce que lelo so gouvernement et cha Bellevue maboko pas ba merci Johnson on a ba okita na Congo ba go ba yo jouer na Bellevue télévision ba Regina Daniel ba yo jouer est ça possible pourquoi pas pourquoi bango ne ba ozana possibilité on a biso to zanango te distraction parce que y a place à distraction à l'étango kala ya otala kandi ya liboso azokende biso nde siko bato boya na sima bo mema distraction biso na distraction te voilà te ko kuma na distraction na sens nini biso to kuma na distraction parce que Bellevue okende liboso Bellevue lelo bien ya Bellevue bolambu ya Bellevue yango bato ba mona distraction so te Bellevue okende en avant biso yo vanda kamba mo outi na ndaku na oye ale tselanga nani téléphone wana bateli yo téléphone yo Bellevue kuna lali na malili Bellevue kuna zana projet na yo kende Belgique pour ko sala ba concours na ye ba tir au sort ba dîner nyonso wana Bellevue a commis un niveau likolo atiki bato bazana scène distraction makasi Bellevue atiki bato nyonso bazana scène distraction parce que y a commis déjà awa au monde na minute Bellevue a hélicoptère te Bellevue a avion ce ko bien boza ba desa ici non place ana Bellevue a avion ba on baza ba desa ici ba mbote na baye bonso bazuli baku ya kolanda biso na etando ike etuluku ya bato ba otala biso matondo bingi tokotaka na etando ike tobetaka ekukete mais boyambaka biso na bomesa no nyonso un grand merci à vous bochaka ba j'aime na bino botaka vidéo na biso boyemaka botali vidéo ça ikozi temps na yo vraiment otali vidéo na biso du début jusqu'à la fin tokopeso kaka merci na ba commentaire na bino nyonso bo commentaka ya mabe
mabe to ya malamu nyonso tozwaka yango mpona koaméliorer lisusu mosala oyo tosalela bino e matondo mingi na tata Nzakomba kolala kolamuka eyo bengolu na ye soki Yesu aobomba biso elingi koloba ete mibomba pembeni na ye po ye pe abomba yo abatela yo. Avec Samigra Amba, la Cléopâtre de la presse congolaise, l'actualité nous oblige à faire des analyses. Actualité et benga bisoto sala obe analyse à la grande communauté de la famille Libota, à notre patrimoine, à notre produit, à notre richesse, à notre poutine de l'écriture, maman Belle-Vie Kondi. Ah, en tout cas, maman Belle-Vie Kondi, notre richesse. Shalom famille Libota, yambo total la vidéo nangai focus na Belle-Vie TV to consommer film et la biso crime de la noblesse pardon avec l'écriture de Madame Belle-Vie. Il faut sentir film oh non félicitations à la poutine de l'écriture. En tout cas, film crime de la noblesse, beaucoup d'émotions. En tout cas, non, vraiment. Ah! Zambera monta saki maman Belle-Vie pour la rabiso ba film qui toroboy. Allez-y regarder sur Belle-Vie TV et vous allez vraiment malonga makasi famille Libota tozala toujours un focus et communauté mobimba et tozalina dîner de fraternité le 8 juin awa et na Bruxelles maman Belle-Vie et en tout cas ezali participation na yo ezali pe pona kosunga ba orphelin bana bitike nzambe akopambola yo oye participation ezali $40 et ba surprise mususu pe ezali na kati tokosolola yango pe awa et un grand merci à mon boss Igeting depuis États-Unis na pesiombo te tonton Yamse Yambe bolangala bolore kemi nzambalola consoler famille Yambe Mobimba et un grand merci à Dadju Simayabili Red Tums et à Enoch Luzolo aussi Bambote Nayo, pourquoi pas aussi à Anthony Mofasa et la Moussala Kitoko à Biaka Zanga ma consoeur que j'aime beaucoup et la pension bote Batbalobi et Zumwata oh les na top max Kalatepe Naroyambayo et un grand merci à Yawili Moucheni 00243 le véritable et l'unique code mondial merci Naraka moko moto ayebi pasi ya mozangi moto ya sungaka mozangi poete ayebi pasi ya mozangi ya ngombongo ici la raté. Un grand merci aussi à Olivier Songadi la nakata window kona Namibi papa Le Manteka. Un grand merci aussi à vous et famille Manteka Mobimba maman Germaine depuis Kinshasa et bambote na bino nyonso famille Manteka la linga bino mingi la zali lelona Pamela Matondo to meka un peu kosolola et to ça la vraiment promotion ya film na biso parce que film na biso leki kitoko mingi biso moko tozanga moko non naza fan ya écriture ya Madame Belle-Vie et naza fan ya film oyo crime de la noblesse tokosolo yango na Pamela tokokota pe na ba actualité mususu po yango nde ebengaka biso sinon restez branchés connectés sur nos chaînes télévision sur nos chaînes YouTube pardon la message na TV sur nos chaînes et kozala vraiment malunga makasi et bofungolela ngai etando ikena ngai Pamela Matondo Tantine Mama Leki ya famille Libota toujours boni sango na yo boni marambutu babisingo ngoko mamundele Mboko passer ça. En tout cas, bonjour na Samigra Amba. Voilà. Merci beaucoup d'abord ndengo zwili suli kanisi ya koyambanga mukolo na lelo. Voilà. Famille Libota oye, famille Libota focus, famille Libota pas de distraction, film ya kitoko o Madame Belle-Vie a Tchelibiso na combo ya crime de la noblesse. En tout cas, film waouh. Nazala nanga fan ya ba film nyonso Mama Belle-Vie akomaka mais film moyo non suka na film obika so to komika 15h59 na bandi kotala déjà film ekota erni. En tout cas merci beaucoup na Belle-Vie Kandi. En tout cas eza facilité na mwana mwasi akumba biso lelo na théâtre na Congo eza facilité. En tout cas to bomba ye penza nga lobake Mama Belle-Vie azalo kwa liki omoni liki monde to batela ka liki soka koya osana nini panzana donc to protéger parce que ye aza richesse na biso d'abord na monde théâtre ye pe lelo ou lobby
kaka biso tokenda noluli te tokenda ko jouer kuna tokenda Côte d'Ivoire te bango pe fo balongwa kuna ba ya jouer a on a Bellevue télévision parce que c'est possible et pas madame Bellevue. Merci beaucoup na baboni na biso pe ya kilelo na Faustin Ngombo télévision bo continuer ka ko s'abonner bo liker bo partager vidéo vraiment en commentaire na bino ça la biso pe bien pour améliorer ko ça la bino musala kitoko. C'est bien moi votre humble servante Pom Matondo autrement dire la star maman qui a famille Libota la fille qui dérange défenseur il y a Sir ya Bellevue Kandila patrona en tout cas bosenga ki dio bosenga ki ba trio na biso tozaki na matanga tonto yam sakufela ki yango bomona ki tozaki vraiment penza tendenge tozalaka sikoyo musale zongi penza en forme ndenge bolingaka. Merci beaucoup Samika Amba na pesi mbote papa Faustin Ngombo de Bruxelles maman BBC la maman qui dérange regagne Ngoma garçon Paris Natacha Golala patrona papa sans mon concours le nécessaire j'étais sali aussi Samika Amba ba question yo voilà ba question ezali ngai ba réponse ezali yo tokozonga na ngambu kuna ya régie to senga film ngana ko sepela botela biso parti oyo papa Serge Fandina beau fils na ye na Gesho place ba moni Gesho a baby Simosala a bungi simbongo ebele soki pa yibi soki ndenge nini totanda yango e bongo tozonga à suivre tour Pamela Matondo na oye biso film oyo en tout cas maman Bellevue azali manganèse azali cobalt azali cuivre azali diamant azali or azali minzoto ngenga et parti oyo to aussi kotala personnellement nga vraiment été ingai et lelo ba fille tokomi pressé et comme on a Getty avec okutana na Da Costa wana et a komi ko luka a sala neti atala Da Costa azongeli balakisi image à réfléchir a kanisi denga zwaka Da Costa nya una ye kaka sapatu moko Da Costa zaka nango elelo komona Da Costa tolo ba beti li bakuna zelo bien makamususu yela ka batu na vie et senga ka séparation moko ezala po ozwa bonheur na yo et to moni ndenge Gesho ayibi mbongo ya mosala ya papa Serge elelo papa Serge amoni ke Da Costa beau fils na ye futur beau fils na ye aina maye les sociétés ngaki koya et arriver à Da Costa et remonter société voilà. Merci beaucoup Samika pour la question Anna. Voilà. Na vie on ne sait jamais dans la vie. On ne sait jamais parce que na vie ce mutaku finanté. Ko sekaete ko négliger et Kenny azaki Getty pardon azaki envieuse. Déjà banda ko envier Gesho banda kalana dada. Au mona que place union so do e banda ko coïncider place o dada azana débat na mobali ne batelemi na balabala ba osala ba jeune na bango ya bolingo Getty banda ko lekaka na nzela na donc abanda ko envier déjà couple ya dada. Yango sikotanga Monique Da Costa azana pasi ane lo côté a Monique te place eza place na ngai te ngafuna zalaka na place lokwa ya badada azaki déjà envier kabelo ya dada envier talo ya dada vous voilà Da Costa bengana ki Getty te a bengani ete yemoka na ba décision na ina be compréhension na ye abimi asala nini akei au monde na vie ya lelo toloba ke Congo eza mboka ya pasi soki mboka eza pasi atani ndenge na pasi wana profiter pe otanga parce que lobby eza na eloko mususu eko mériter ka Samika Amba Da Costa oui c'est normal à tout ani libaku na zelo Getty amona ki aza garçon moko négligé aza insensé ana valeur na société te ako produire nini pembeni na ye azobosa na ke azangi biloko nyonso ya mokili mema yele aza nango tomona ki présence ya Da Costa tanga côté pa ba ya ba daili omoni papa Serge ndenga mema ki ye mais lelo o papa Serge a comprendre que nini o eza na kata Da Costa nini eza na kata Da Costa lelo oyo Getty azali sunelo kwa olobate parce que yemoko a perda occasion wana au moins na vie ba déception mususu photo kumisa nzambe to pesa nzambe merci amen peut-être ceux qui d'accord ça na lelo bazaki na Getty ma se retrouver pas dailité mais là lelo a commis oyazate film ezakutu nanu na ebandeli déjà Getty a commis ko envier Da Costa zo commis ko donc alati soulier neni parce que yo soulier o mona ike ya Da Costa ya vie na ye mobiba yango yo so aki okenango
lelo o Dacosta la kiso ka komi na ba veste a komi na ba soulier kutu ko lekana o ya zaki na ngoni boso a place o ya moto o yo ba ne kwa oui yo envie aka déjà nani gesho na balabala boye ko sala soirée na bino ya pyjama oyo ko kuta so na gesho place wana te baninga ne so ba wabi na yo lobi te na boye na mibini la koto ezate ona poussa na koto parce que mutu na lukaka yeyo voilà. Lelo komona geti tala ndenga komi ko envier Dacosta omona peza ke mutu azo donke pe Dacosta lati soulier ya ndeni yango na vie to zala pressé te dans la vie on ne sait jamais ce mutu na kufi en plus aza mwana mobali atangi pe ba classe na ye azana venir ya mulai liboso yozo welela ka lelo lobi o tala te yango lelo ememi place amemi abana ko envier gesho to kanisa ke tango azo envier gesho aza chef d'entreprise ndio ate chef azaki gesho azaki na epe mwana musa la sikoyo tala place oyo oui ayebaka gérance te bakangi ye lelo moyibi tala place asuki siko mutu oyo négligea ki yeyo lelo azana valeur ayeko remplacer place ya mutu oyo yo envia ki ko geti pe courage wabi makasa za courageuse aza courageuse omoni siko to na isa bino ke mama Belleville sala mabokete Belleville télévision et ça la cinéma très bien so ezaki na ba film ya batu mususu kande ba omona ka geti na Dacosta bakuta ni botada Belleville télévision mona ngone importance mon côté faut que jouer na ben morceau omoni batala na ika vie na bango wana déjà ka bango bande batala na ki eza déjà message bandende de expression faciale wana déjà la ki sa ke ba oyo na o bazana eloko mobo na se na bango yango mi bango na ngambu ya Cardozo era mona ki pe vini réaction ya Cardozo o mona ke batu apesi déjà batu intention moko boye ke ba yebana ki lelo peto kota déjà na makambu ya lelo soki to bito lo ba relation ya distance pour mona Pamela tu sais tout ça non pe mo analyse to lo belero muntu ana poto bo mona na te mais il se sacrifie on se sacrifier atindolo mbongo atindele lamba ti bo mona na te lo ko réunir bino na ye eza bolingo mais comment na Cardozo vini ando salele nyonso ebi ke prétendant moi si na ye et Cardozo ayeko bala chose grave a bali pe famille vini ya vini pe atika kali etumba vini obe atika rappel likambute et tangu ba olia to tableau oyo déjà baza ko dîner ensemble et Omar alobi cousin nga oyo atika likambuta komisa atina suka ye mo balobi ngana atika likambute mais façon Cardozo azo s'agiter ba expression na ye et tout le bel non pe non solo yango. Ok, maman Belleville vraiment tant na lobake a edika kamas en plus maman Belleville ba film na ye ezo pesa ba conseil d'abord na ba foyer ya batu mingi maman Belleville lelo o ba film azo koma eza ba vie réelle auto vivre na société to sala analyse ndengo lobi to sala d'abord analyse ya batamayele. En tout cas, il y a un loba qui n'a débit. Maman Belleville comment na eba filmer. Ba filmer non ça comment ezaka likolo. Mais filmer o e patenga eza crime de la noblesse o. Likolo. Eza pas likolo, eza world dépend eza likolo. Na vie ya lelo tango YouTube tango YouTube makambu ya basi pe na mibali ko linga na internet ye mbala moko. De un omoni mwasi ba Facebook PDG yeli. Oui, ba Facebook ezaka na vitesse ya YouTube te. Voilà. Ezaki na vitesse penza ya YouTube te. Parce que na Facebook azala kaka mina yondo oyeba makambu na YouTube lelo et comment na ba mwa ba visibilité oza kuna oza partout appel vidéo paya. Appel vidéo paya. Lelo oyo Belleville te ya biso lelo yango toujours vivre na société. Très bien. Mibali tango ba ye ko linga basi na YouTube na débit basi babana olinga mibali na ndenga solo mais mibali babana mona ngo moko likolo a moi distraction nga mo boy na zui peut-être azana ye marié azana proposant na ye moko boye na boye bomba ka mais yo na ye bo solo la ka tikotak ye pa na ya ozoyo distraction mais moi si koto yo ozoyo na bolingo ya solo voilà moi ça se considérer yo na vie ya lelo okoko pesa nga nyonso
aotindela nani Cardozo bambongo na façon nyonso alingaki. Cardozo siko azwaki Vini Mushina. Azwaki Yeshida. Kozwa Yeshida, oui. Kozwa pe Shida, on ne sait jamais pourquoi azwaki Yeshida. Tant azwi Yeshida, muto bomona na te, bokutana na nte bosololaka na téléphone. Et koko zape tantôt plutôt. Est-ce que olinganga ya solo pe mutu mususu, peut-être koko lingo pété, mazalane ka muta kokaba. Alingane ko yoka mutu na mawate. Intervenir moi bouquet, webi et ana bolingo mususu muto lingo sincèrement et ça la nyonso aya a honorer yo et a memayo. Il faut que l'obéla dévoler parce qu'il y a d'autres gens mususu so mona kaka sa kana bona mais mutu tangu tala pas poto ya pasi poto eza pasi eza vraiment pasi pays wana mboka ya mindele wana soko travailler te ndoko yeba pasi nango mutu kuna na mondela respectaka ngonga okende 5h 4h déjà mutu ala muki et tangu mutu okende a permettre à zui mosolo na tindelio et la kisi etazia qui pour la aventure voilà yango na lobby ke soit to lobby ke ba aventure c'est trop dire na sens nini mutu mosusu azoye biso penza ke sami grana linga ko wa mwasi na ngai mais na kati na ye ana bolingo wana ta ozo distraction mais ao kabelo bambongo parce que abota madana nature ya okaba linga muta souffrir pembe na yete et pourtant yemo pa obenge ke mwasi na ngai c'est pour monnaie na para mwasi amona ke te opa mobali ya vie na ngai mwasi apesi corps na âme nyonso epa na yo esprit mais pona yo mobali bona yo komona ngo distraction mobali mususu pe linga mwasi na ndenga solo mwasi azuye kaka shida ye mpo atindela nga bambongo to vana ye kaka mais nazana ba makambu na nga mususu nazo sala siko na kaya ya Cardozo na Vini ngana koko pesa vraiment mingi Cardozo torte parce que Cardozo ayebi Vini te ba solo na téléphone siko moni mobali mobo ya ye na ndenga sérieux abala yo à logique des choses moi signonso a profiter na ye o yazo mona fara ba okuta na boy en plus au mari pe oui en plus au mari pe aza mobola te azaki déjà azo sala aza dana mituka na ye aza déjà bien siko nani Cardozo amona ke mobile mobo nazani na poto to mona na pena nte to sololaka na téléphone atindela nga biloko boy alaka kanga ikaki ya kobalanga est-ce que c'est vrai eza ya solo ou eza ya lokuta tangu ya zaki na ba est-ce que aye ko mona Dacosta zaki pressé mbala moko ya osanini ya kozwa Dacosta nzoka te Omar pardon azaki pressé ya kozwa Omar nzoka te Vini abande ko lingaye na ndenge ya bolingo ya solo parce que mibali ya poto po yebi ke bazwa ba déception ebele pa basi mobile mususu na poto penzo mona ke bolingani ka lelo après 2 mois 3 mois balio parce que ba déception ele ka kebele alobi tenga na ozwa lisu na Europe te fo na zonga na mboka na ngai na ke nkozwa pona ngai nde na moneli vidi en tout cas nazo condamner na deka na opesa pe raison na deka bon Cardozo connaît Ezayo to longola Cardozo to tient Ezayo et pas mso dans la relation mo boaza na poto a sale la rayon nyonso azo prétendre yo pe ke na ko bala yo maintenant yo kutani na relation mususu o bali tandis que bo solo la kaka na mobali ana azo tindelo pe bambongo ozo lia bambongo na tant que une femme o sande bon pona na kananga parce que mutu na mutu azora makamu na ndenge na ye mutu na mutu pas na comportement na ye azana éducation na ye ngaso na yebi kenana mobali mobo ya zana Europe ana Europe yo mutazwa nga en charge ya nyonso d'abord mobali quelque chose opesa nga nyonso soko zala awate ngana oto sali relation wa musika nga pe na musika so zala awate famille na weza déjà awa tangu de jour bande oloba nanga ke na ozoyo na bolingo ya ba aventure te na ya ozoyo na vie na ya ozoyo pe ke lobby oza mwasi nanga ya solo faut présenter nga na ba famille na o na vandi boyo e bisinga ke kende place tel kuno ke kuta na mama biso o ke kuta na ndeko nanga o ke sala boyo oyo olakisa nga ni membre ya famille na yo olakanga ka ke na ko bala yo ils ont des choses différentes Dédé aux autres tindelanga nyonso on azana ngo posa mais to ko beta na 5 ans 6 ans 7 ans au tindelanga mais na mona présence na ote o yakate o sala relo côté nga na mwasi bo so sala be fort yo polanda e be fort eza mabete be fort eza mabete be fort pe la kisakati be fort pe e la kisaka et la kisaka muto a sabe parce que lelo osoko sala nga ba démarche ba procédure nyonso nga moko fona yeba nga mona kende yo bandola kanga kana mona ke fona sala ba démarche oya non Dédé tangu yo otindelanga nyonso nga na oloba na kana ngai okokoza na mobali
aotindelo nyonso alakaka yo kena kobala yo oui bien sûr okobala nga parce que moi si te mutu aloba na mobali ke bala ngai ezalaka sentiment ya mobali na bolingo ndenge ezokola mobali amona ndenge o se comporter pe parce que éducation est très important na bolingo éducation d'abord est très important na respect na omona de yande to vivre mobali akoma na niveau ke te yo fona bala yo oui bien sûr au balanga mwasi moko aboya libala te mwasi moko tatikala oboya libala tant yo la kana kina ko bala yo la kisanga ba membre famille na yo soki bango ba oya na famille na biso te fongai mwasi na kende peto pesinga adresse ke kende pa mama biso za place tel papa biso za raboya na biso za raboya bande ko na ba za raboya na kende wana déjà eza pa liboso eza pa ya liboso oui soki da mobala la kisi yo famille na ye azo considérer yo to longwe na page wana soki ke olakinga ka libala olakisa nga famille te même nga mona ozada na ba doute comment c'est possible muta olakanga libala mais famille na yata moko na yebite dede soki oza mobali na ngai otindela nga nyonso salela nga nyonso parce que lelo basi ebele bazala mobulu te basi bakoma mobulu pona passe o azana maîtrise te ayi ke ozwango wa place à ozoeza te otinda ya linga mobali otinda mutu asala bondumba mais oui ba te belé pas setinda bango ça n'importe quoi ba o ba na maîtrise te ba o ba na maîtrise te etinda bango ba ça n'importe quoi mais nga na yebi ke na na mobali mobo ya zo nga en charge ya nyonso po bazala pe aye pa pe so pe mbonga garantie okomi pe ofute na ndako bo solo la pe bien mais membre famille na ya ta moko yebite akomo la kayo na ko bala yo na ko sala bo une année 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans atinde la ko nyonso mayaka te et loko moko évolution ezate matinde la kombongo soko soko moni mobali moko aye po abala ona bolingwa solo carrément okende carrément okobala parce que ye kuna proposer kaka makamba lobaka akokisa ngote dede mususu oyebi ke balakisa yo mobali alakisa yo famille na ye boza pe na problème okufeli pe ndeko famille mobali pe ye ba otindelo pe biloko mibali mususu pe so alakisa yo mama na ye otindelo mbongo na Jean Sami komoni mbongo wana somba mwa biloko mikemike ke kotala mama omona dake mobali wana za na venir ata nzambe likolo so ayoki ke yo bali nzamba osepela na yo te. Mais est-ce qu'on a ka Cardozo eza bongo? Na ka ya Cardozo azaki pressé. Cardozo salimabe. Cardozo salimabe parce que Cardozo atati ndenga bali Cardozo aye ko bloquer Vini tangwa bali. Mais tang bazana bolingo na dakosta bana so wana Vini. Ako no Omar pardon, azoko saka Vini, azoko saka Vini, azoko sa Vini tanga Monique procédure na ye ya libale koki. Mbala moka salini a bloqué Vini et chokaka Vini et choqué Vini ah moi si on a linga kana ndenge ya solo en plus ça bagou ya Vini moi c'est à pembe moi tatouage moi va plante tonda bagou na ye ce que Vini abana ko pesa ye mbongo na maloba na amour nyonso na ndenge ya solo di kubo mbala moko Cardozo a bloqué Vini et ko choqué te fona sala effort na kita sur le terrain qu'est-ce qui se passe problème nini o ezoleka moi ça comme na niveau ça nini ya ko bloquer ngai nzambe pa la la kate omoni film oyo eza pena ka crime de la noblesse omoni lelo au mari a ko payer les pots cassés moko incroyable Omar a payé les pots cassés. Tant que lelo, tant que aux zonga normal, à comme Luka Belleville, c'est déjà tard. C'est déjà tard. Nzambe pe alinga ka bongote. Nzambe soka yebi ke mutu wana na obima tongo. Po vini abana ko bima tongo ke sa musala na se ya ba neige. Mbonga poto ya maneige ya neige ya pasi wana ko bima ka tongo abana ko ke sala ngo pona bolingo ya Cardozo. Voilà. Azo se pumone pona Cardozo. Alinga ki na ndenga solo Cardozo azaki pressé amoni ke kuna batindi ya kembongo to pe azui Omar aza patron teti kana sani na tingama awa Nzambe pa la kate vini ko na Congo nani Cardozo amona ki ko linga so na famille nzoka te Nzamba zongi si kaka na famille wana lelo oyebi ki logique des choses penza boye Cardozo ko sala crise eza ba ventir te eza ba ventir te akoko sala crise parce que histoire oyo et salami na ba jeune fille belé na Congo banda internet ya et belé et salami belé na ba jeune fille banda internet ya yango tant tolobake madame Belleville ibikaka mas sko boye bisanga mutu ya boye zana inspiration ya boye boko vanda pena na kiti bobandi ko finga ah non même Nzambe likolo sepela na binote olinga sepela na binote tala biso ba réalité pe président Gesho oui dans son non moi sima
na oki pasi na épisode wana vraiment na lelaki na genre vraiment que eza scénario mais na soit que ngo ya solo comment na Omar yaye ayo yebisa belle bino na ye kaka ko remercier yo mais et na moni oza vraiment ngana yo ego sympathie akomi ko dénigrer place o bande ko ya ko lia loso na pondu moi li gablo ya Bellevue na théâtre na scène ndenge bande ko ya pesi olinga ka biscuit ote et akomi ko sa net non mbote kuti ya tata mwasi aboyi musika nzelo esala kaka boye Marie-Hélène abi papa nzelo bande ko ya ko passion na yo ki Marie-Hélène atali mwana na ye atali mbongo kutu te déception wana ya Omari yango memi mbala moko atali bambongo ya batu abande kosimbisa mwana na ye Bellevue apesi yango Omaro li azala ta reconnaissant nga una kasende nga yaki na lobike bon na nyonso bosalela récompense na bino yango yo nga na mwana bino na lingi lisusu te mais akomolo ba bopesa mbongo na pesa bino combien ingratitude wana komona pe grâce akomaki na dépression tolala non na tableau wana to kota pe mambo ya grâce ndenge akoma na dépression c'est normal grâce à koma na dépression c'est toujours non mari OK Comment na vie ya lelo biso bakoko na biso bakoko na bakokololo ba no beta biso pe masolo voilà bakoko na biso na bakokololo batikala ozwa ta ya ova na ba de l'école te voilà d'abord moi si on mérite ndaka libala ezalaka à classe te moi si faut azala d'abord une éducation voilà moi si on mérite ndaka libala faut azala une éducation ya malamu azala na respect azala nanu na bon maman parce que oui bon maman il y a kana sima oui bon maman il y a kana sima avant l'éducation il faut avoir d'abord la maturité oui bien sûr moi si faut azala na maturité les apona ba la mikete mariage est apona ba grande moi si faut azala na maturité de deux faut azala na éducation ya malamu parce que lelo papa mutapesaka mwana éducation te mutapesaka bana éducation ezaka maman voilà donc non est-ce que maman nde mutu apesaka bana éducation ba papa na biso ya kala bazaka ba ministre ba premier ba président de la république bazaka soki ba gouverneur bazaka so banani basi na bango bazaka batanga te batanga te lelo o soko landeli bien ba parents oyo bazala ba illettré bango na batangisa bana classe na ndenga solo lelo baza batu na mokili moi si kotala ka bagage te moi si talaka éducation talaka éducation nini oyo ezaleli moi si akokoza ne licencié mais soko ozana ba collègue no ya musala ndenga zo se comporter ondima te katanga mais peut-être il est zo se comporter peut-être soki moi ça pesi mukonga ke batika lo tonga lobi master oza bana moi si solo moi si libala bonga ka boye moi si sala ka boye soko yebisanga lelo o D6 c'est commis illettré comment c'est possible que mutu so aza D6 akoma illettré ba papa na biso akala bakoko na biso akala basala pe na ba gouvernement bazaki ba gradué na ba licencié te bazaka ba D6 diplôme o ya sir ya mokili eza na licence te eza D6 soko koma ki D6 te okoma licence okoma licencié ndeni voilà eloko esala mama kasi Maman Bellevue edika kamasi toyoka pe ba masolo na ba yaya na biso suko ba yaya o ya kala o batanga na batanga na campus makambaza na ngo yango yo ozana mwasi no mo likango no mo boye jeune fina ndako na bango chaque dimanche soki mama te église yoko boyo kende église otika na ndako po yiba fufu oyiba masango oyiba loso oyiba mwa ulo kangi na basache yo wana memi na o matina ngo campus mais jo aussi sa classe ozali sous mwasi à niveau na yete pe Omar quel courage biso basi to mituna kati voilà oh na mobali oto zaki na problème te du coup quand to soigner pété et l'autre côté du coup quand ba moi tikanga na qu'est-ce que c'est lorsque moi si okomi komituna qu'est-ce qui se passe o ça effort ka oyeba akabwana nanga poani poani na boyanga yi mobali avanda ka kimia alobate mais Omar a eu courage ko yati na ndako avandisi mama bokilo esiko banda ko ya rolia pondu ba cheloso ba che pondu likolo ba zui biscuit o ezana chocolat na kati oyo linga baye ba pesi yo ovani sa mabo kilo wana bana oleso loso na pondu ovani so yebise ke mwana anaza mwana ya niveau na ote
à moi c'est à niveau na ote quelle ingratitude d'accord c'est un film en souka ma ben Omar pardon d'accord c'est à côté nga boende Omar na film en côté à souka ma ben tala sikoyo côté on a ka Belleville déjà na minute a commis niveau likolo oye côté tant vini ya FCVT que moni moi si na kana Congo moi si na yo Omar a ça la crise je te dis Omar a ça la crise ce que talanja menenga ça la confusion moi je suis souffrir pour na yo en plus maman na ya koti na sama belé pour ba mbongo na bana ko yiba a aussi msa mbonga na yiba ngo na sala ngo détournement joie kende otanga classe lelo na moi ça niveau na ote maman na nga ko kufa na makamona c'est normal grâce à comme na rage bongo la raisonner bambongo etikalié maman pas kufi dépression comme une rage en tout cas Omar c'est bongo oboto la bi abandeli susu po a éduquer les susu asongisa ye na sonsi ya kibobo lelo oyo saminga nga loba elo moko biso ba oyo to tikali ko zwa chance ba parents ba pesa biso éducation te ba parents ba boko la biso te to zwa chance ya ko zwa éducation ya ba parents te to zwa ka éducation na balabala ya malamu ozwi ya mabosa nini obwaki mais ko grâce à zade amukolo azana ya na yo azape mukolo na minito na papa na mama ya grâce baza Belleville mta ko éduquer grâce yango ba makamu mususu wana osala Belleville jamais koko tika eka bongo fois zongi ça yeke makamu zo ça les amabi parce que na minute gauche na droite ozana été muto ta les angai ale zwa mbongo ndenge bazwa na respect grâce à zui grâce pesa ngambon aboto li plus de 3 fois 4e fois yo zona ndenga solo soka zaki ke leki ya Belleville biologique ité na comportement ya grâce Belleville ngoyo meme na ndaku na été talasco maman le ndenga comme ocha Belleville mal à l'aise pour na leki na ye ye pa mon na place ocha grâce ezate grâce on mérité ka wana ba kozala na ye ka wana sikoyo en tout cas merci na président d'Acoste hein eza Carole azo jouer pendant rôle ne kitoko makasi a incarner ngo pendant ndenge to vivre na société ndenge lekela ndenge d'Acoste a incarner rôle na ye Marie-Jeanne azaki étonné on a vie ba négliger à mutu te sami grâce surtout so akufi na muté dans la vie on ne sait jamais ba ye ba to azaki na ligablo maman bango akufa pona ba nyongo na bino lelo boye boza émotionné bon di matin zanda kuna yeto azo foutela bokoki ko kanga ngote ti Lisa bimisi a o foutela katote oh ba komi étonné Lisa koki ko supporter ta poser question ndako eza ya yo to futelaka Belleville lobby na ye sagement ye c'est que okani makamwa na te pe à logique des choses Marie-Jeanne na Lisa ba mité mama be baza pe amité mama be ti lelo ti ne Belleville a jui mobali a Bali a komi na ndako na bino bolanda mbongo pe normalement à logique des choses so mo we azaki na nyongo na soka akufi okoko tika na yo ango mais ba mona yeke moye ba tika ezate parce que mbongo na bango ya passe fo ba ya Hollanda boye jour Belleville pe bino mbobo lobi ke moye bo ba pesa bino $350 ezate fo ba pe bino ba 500 parce que e ou meli n'intérêt Belleville a saleli likamoko eza soki dans la police OK dans la police bo zo ba 350 pour soka pesa bango ba 500 wana eza ko encourager les mal voilà pour encourager les mal faut besoin mbongo na bino o bosina ki na ye papier ke fona pesa bino 350 bon yango wana bazui mais maman ezali susute ben oui maman ezali susute o moni na vie hein en tout cas na vie mutu mususu tinde to tambola ka boy to te kozana na ye kasiko akufi nde nini ba shoko eza na mutema mutu makamutu aza ngo na mutema na ye soka lobi na yo ngo sa migrate oye bango pete oye bate mama réelle na mona akufeli mobali vie a pasi eloko ezate abunda na ligablo asala tali kelemana mwa ligablo mataka a confier mwana na liboso ya mwasi ya zoka mbongo ya mwa muke oyo bombaka mwana pe na sima kuna tema bolingo et quoi ici amoni Omar a telemi bogar atanga classe pour yebi ke apesaka Omar mbongo na ndenge ya mabete parce que soka zaki na ndenge mabe oui et robota oui parce que soka zaki na ndenga mabe Belleville atake biso to souffrir boy mbonga batali kele mangana ke pesa Omar Belleville banali kotala nyonso wana tete na pesa ye lobby on ne sait jamais peut-être ko koma mutu munene ba ona pesa ezamu ke oya kosunga mama nange leka kutuna oyo a pesa ngona motema malamu a pesa na bolingo nyonso o bazaki na ye bango mibale mo mari tango bazwika musala akomi na mbongo mbala moko envier bato mususu abosani yango na mama Marie Hélène omona ke eloko ezate na osa ligablo grâce à tanga classe
nazana mwana nanga ya mwasi ya liboso nasala bamakelo mpo Belleville simambo Belleville atomba amoureuse ya Omar mbongo non c'est pas Omar sikoyo Maman Marie-Hélène n'a comme on a boy a comment il est maladif mobile n'a kufa possibilité exacte souci Marie-Jeanne peut bololé oyoki ka Marie-Jeanne bololé azape ka mutabu zoba so lobeki a potayo na mbongo na ye mal à l'aise eleki a kufa na tension tendeni akufa na tension tendeni mal à l'aise koto la tuna mwana mbongo ezapi mwana zana un mois à directeur mwana vanda ka kimia si grâce à eux la vérité que mbongo wana bana yeko pesa mobile après yo yo mona mobile yango yo vendre soke moi noaza moi à niveau na ngati et ko suka boye et ko suka popo soki maman Belleville a tchaki yango te que maman Marie-Hélène akufi aliment tiango kaka asali AVC omoni donc a éduqué biso penza masse franchement vraiment et maman Belleville azo éduqué biso et moto na moto au kata était au kata ngolo kwa ni kateli parti na yo o monique nga vraiment film crime de la noblesse et sauté yangai parce que so continuer dans nos cités to consommer yango massivement et total yango ya malamu mingi zalaka otali film o partager yango na 10 personnes 20 personnes au mona biso nyoso to bunda etumba oyo parce que théâtre cinéma mutaye ko revaloriser yango pardon ezali madame Belleville Kondi et lelo oyo balobi ba bambara kaka manga libanga na manga oyo ezali kotela et lelo to mona batu oyo azo baby sa culture na biso parce que tant biso to ya to défendre maman Belleville to tombo la culture na biso art na biso ezalaka ateke ba Nigérien ezalaka ateke oh OK boy Maxi Jackson OK biso toza na richesse na biso toza na cuivre cobalt na biso manganèse na biso ezali maman Belleville mais batu oyo ba olinga cinéma na biso ya avancé te bangonde bayaka na mafinga et bangonde batu bayaka ko chambutu mbutu biso toza na posa cinéma na biso culture na biso évoluer lelo oyo olobelo mo eza très capital babwa kaka libanga na manga hotela Belleville aza manga hotela Belleville lelo aza fierté na biso na artiste comédien nyonso ya Congo aza fierté na biso pona nini ka biso babenga Irsil Pechanga ke jouer na Nigeria pona nini Merci Johnson wana alongwa Nigeria te ya jouer na Belleville télévision pourquoi pas ça migra lelo ba ofinga Belleville po aza na Congo ce qui Belleville lelo azui production abengisi ata Mexique Merci Johnson te o azui ka production ke ko jouer na ba américain o a jouer na ba français a jouer na ba belge et ko za la fierté ya papel lombete oui to tien Afrique te to tien Europe ti na Amérique et ko za la fierté ya papel lombete et ko za la fierté ya biso bata famille bota te et ko za la fierté ya République démocratique du Congo pour que ko tombe la bendele ya nani ya ba congolais aza fierté na biso siko aza richesse na biso to pesa ye chance to fongolela ye ba porte yango na lobaki en tout cas film oti ekosila pas de distraction franchement pas de distraction tokokota te Belleville a mérité ba respect belé tant oyaka awo bambo a Belleville oui ton débit toza bambo a Belleville to défendre ba valeur o eza kata Belleville to défendre ba valeur et o eza kata Belleville eza facilité ça mega makam Belleville o sala lelo Belleville a moi mbalta a moi na mwasi exploit o Belleville o sala lelo eza facilité alors biso Congo to linga ko encourager ka le mal makama malamu to encourager yango te Belleville azana soirée na pototi le 18 juin et le 8 juin pardon azana soirée kuna eza pona bana na biso ya ba orpheline siko bolingi asala lisusu nini bolingi asala lisusu nini azo se pumone eza pona bandekone eza pona famille na ye eza pona foyer na ye azo sunga bato ya bana bitike bana eloko te bongo siko mutu abongo o a raisonnable orpheline ata boye na butu boye na mobo sale nini est-ce que nzambe wana a permettre te to soutenir ye union fait la force gouvernement et cha Belleville maboko parce que lelo so gouvernement et cha Belleville maboko pa ba Merci Johnson on a ba okita na Congo ba Gou ba yo jouer na Belleville télévision ba Regina Daniel ba yo jouer eza possible pourquoi pas pourquoi bango ne ba ozana possibilité wana biso to zanango te Belleville azana possibilité wana ba sunga ye ba soutenir ye ba cha ye maboko okende liboso OK ne liboso baba na critiquer Gomez awa ba filmer ya Simanda ku baboye lelo to mona ke ba maman o ya solo ba jouer na Nollywood ba jouer na film ba Gomez
lelo siko tozala ba maman milo na biso tozala ba maman top na biso ba jouer déjà na Belle Vie télévision ba Maxi Johnson wana pe na ba ini edo ba longwa kuna ba yo jouer na Belle Vie télévision lelo te lobby te Belle Vie azana vision moko incroyable. Ana vision pas de distraction famille bota distraction to boyango focus na filmer crime de la noblesse tala ndenge ko ici ba voisin ko ici bango kao et ko ici ba voisin kao sco fierté à boye et ça là nga passe franchement je te dis et ça là nga passe ta bato balobake flatterie Belle Vie akabela bino biso to na posa mbonga Belle Vie voilà to na posa ya bomengo ya Belle Vie to ya ko défendre ba valeur ya Belle Vie voilà. Lelo oso Belle Vie télévision tombo makite cinéma lelo to komi nango wapi to komi na cinéma wapi to komi nango wapi voilà to encourager mutu so sa makama malamu ko to encourager Belle Vie lelo apesi bato belé misala bato belé bana comédie wana est-ce que batikala ozwa salaire na fin du mois mais ba ozwa moi pas Belle Vie parce que mutu bongo bo ça c'est ba jeune ndengeni pour ani Belle Vie a mérité bonheur a mérité respect pourquoi voilà nana posaka Belle Vie a mérité respect na makambo au sala pourquoi Belle Vie a mérité respecter faut arrêter a mérité ma finga a mérité humiliation biso sali bongo bino pe boye te mbalo to yate voilà mbalo pe ato ko yate pas de distraction parce que film moyo en trois films so ba pesi trophée na 2024 film mo mérité trophée te ba mité mama be voilà ba mité mama be ba vraiment mité mama be en tout cas nga chaque jour na pesa ka mama Belle Vie conseil toza biso to buka mabolongo na c'est pour la Belle Vie parce que makamu Belle Vie au sala ba mingi te na Congo ba sala Belle Vie a préféré famille na yeku fanzala makabila babola voilà a préféré bana noko bana mama kuluti ya tata mwasi ya papa le bakufi nzala bazangi lipa ya kolia masungi ba orphelin akiko tikela ba mama na ya ba veuve wana maputa balata na nzoto siko mama veuve soka simbi yoka boza benite za beni makasi faut arrêter franchement faut arrêter voilà merci beaucoup Pamela Matondo et il faut arrêter on est là toza sous na temps ya distraction c'est oya ofinga mama Belle Vie ofinga reçoit no lembalo reçoit na mire parce que maman Belle Vie atindaka moto te aleka netando ke po afingela e moto et maman Belle Vie pe akoki ko pekisa moto te ko finga moto te po atindaka moto te po afingela e moto et ça que moto na moto et tant que oyo yaka ko défendre valeur tala maman Belle Vie ana ba valeur rebelle maman Belle Vie oyo apesa biso opportunité aux film na ye oyo o décortiquer yango c'est pas donné à tout le monde mususu ozwaka boya betio copyright yebi ke to sale les promotions émission pas ma bo sala bino na bino so rejoue émission la culture oui so rejoue écoute émission par exemple rejoue émission ya Bianca Bianca lingate po ani rejoue émission na ngai mais maman Belle Vie atika chaîne ya Belle Vie télévision joa na o vidéo sala nyonso oyo lingi muto abongo po ani ko pesa muto abongo valeur te vraiment nani en tout cas er moko sala nga passe rage moko ya nga na mutema ya wana nga muto afinga ka Belle Vie nga pe nazane nemi na ndenga solo na sasa ba jeter parce que no ofinga muto na yo moko vendre peut-être asalinga nini na kumba mana sentiment ya bato internet e koleka siko ba conflit auto créer lobi to suka nango wapi o créer conflit mobo et parce que mutu mobo ya loba ki oye obandi ko finga Belle Vie lobi oke musala mobo et place on oke okuta Belle Vie osani voilà aux années le constat la tête Belle Vie na minute on muta okumba biso na distraction parce que y a place à distraction à l'état ngokala ya otala kanzi ya liboso azokende biso nde siko bato boya na sima bo mema distraction biso na distraction te voilà te ko kuma na distraction na sens ni biso to kuma na distraction parce que Belle Vie okende liboso Belle Vie lelo bien ya Belle Vie bolambu ya Belle Vie yango bato ba mona distraction so te Belle Vie okende en avant biso yo vanda kamba mo outi na ndaku na oye ale tselanga nani téléphone wana bateli yo téléphone yo Belle Vie kuna lali na malili Belle Vie kuna zana projet na okende Belgique pour ko sala ba concours na ye ba ti ressort ba dîner nyonso wana Belle Vie akomi da niveau likolo atiki bato bazana scène na distraction makasi Belle Vie atiki bato nyonso bazana scène na distraction parce que ya komi déjà awa au moins na minute Belle Vie aza hélicoptère te Belle Vie aza avion ce ko boza ba desa ici bandela na place ana
Belle vie aza avion bango baza ba desa essai ba kumba maladie na makadam na pepo na pepo ya mama na yo so belle vie na pepo bango na desa essai ba kumba maladie distraction belle vie aza ya muta niveau mususu aza sur niveau haute voilà belle vie niveau te muta ya fini e bino pe pour pesa mutu makambo en tout cas merci beaucoup et on nous signale déjà que nous sommes arrivés à la fin de notre analyse et Pamela Matondo liloba ya suka moi ba bote na yo et monsieur Silnanwa ouais oui liloba na suka famille bota focus bota la kebe mission na biso mikolo yo focus na promotion ya film na biso crime de la noblesse voilà yo kana un titre ya film o mona pe ke muto ayebi penza kotanga muto avana pa na bas de l'école moi no penza bimana ina c'est belle vie kandi la patrona pas de distraction to consommer film na biso to consommer penza film eza wow eza likolo en tout cas merci beaucoup pe na mama belle vie na casting ya film voilà casting kitoko bato ba jouer kitoko bazui Marie Jeanne Bololé azaka munoko batie likolo batie Lisa awa a jouane film normal donc film kitoko makasi mama belle vie nzamba fongole liyo makambo ebeli voilà lelo okende Bruxelles lobi okende États-Unis okende Canada okende Londres okende pona okende ko na ke ba séjour non voyage professionnel ozo méritango en tout cas bravo na belle vie Kandila patron eza facilité na mwana mwasi na makambo osala lelo biso tozaka awa pona ko encourager yo osala makambo no malamu so osala lelo ko malamu to ya olobela toza ba flatter te to linga o pepo na mbongo te to linga na bolingo ya solo comment c'est possible yo muto osala makambo malamu ba finga ko koma sija masini ya mafinga biso to ko supporter ngote focus na film na biso crime de la noblesse en tout cas film ekene kitoko famille bota bo partager, bo consommer, bo liker, vraiment force na biso famille bota zakaba film. Merci beaucoup na papa Faustin Ngomo de Bruxelles, maman bébé c'est Gemma, la maman qui dérange, regarde Ngo ma garçon Paris, la maman chérie à moi si je te salue aussi maman Geneviève na kata France wana bango tenir belé, maman Jena mabia la Bianca Zanga, Mayaya chérie, je te salue en tout cas famille bota mobimba bango tena bino belé, na moni tonton Yamsi Yambe, tonton Mundi ba tonton Tadinga la pa, ya gérer Cobetox en tout cas famille bota mobimba, oui focus na film na biso. Merci beaucoup Pamela Matondo nazaki na yaouli pe fengonia ya koza na yo et biso to yaka ko défendre ba valeur ouais ya kati na maman belle vie kondi et to consommer film na biso crime de la noblesse allez-y regarder ça sur Belle Vie TV vous ne serez jamais déçus avec l'écriture de maman belle vie c'est du waouh Zambalola paix ça qui est toujours connaissance paix savoir paix sagesse yako sala mon sala oyo parce que on mérité par respect ebele rester focus et un grand merci à Dadjou Nasima Bilili et na Enoch Luzolo Anthony Mofasa Bianca Zanga mon sala toujours et je évolue malamu merci na tonton Yamse Yambe Bolanga la Bololé Kemi merci na Igetingi depuis États-Unis merci na 1 million de fois madame et Simbo la référence de la monnaie on l'appelle la référence de la monnaie maman Charlène moi dit tamboué 1 million de fois madame mère qui dans 5 jours accueilli France 5 jours à Journée de Bisson qui ça ah maman Béatrice la grande dame Béatrice tamboué maman Béa tambou aussi je te salue depuis Belgique la qualité des choix mola tisnanga ya sur Olga Bilé pour Ababa Botenayo et pourquoi pas aussi bon séjour à qui ça qui ça son Altesse elle est riche et diable le grand prêtre de la décennie to yambio na mboka ya Fachi Béton et Zakinga Yabino Samigra Amba la Cléopâtre de la presse congolaise l'actualité et Benga Bisoto Sala Obé analyse ce qui est sa zonité Torokuta na Mbala Esima famille Gota focus shalom merci beaucoup.